Yangiama, le roi de la forêt, hein? Balobi ye pinza, maison mère, na système moko ya tokos. Balobi soki bozo lobela musique na Congo, Werason azape parmi batu o batombola musique na Congo na niveau moko pas possible. Werason aza parmi batu o babinisa batata mikolo, batata moko ba responsable abinisa bango bandeko na nga na système moko ya tokoso. Salut cher Boutiou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutiou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino Werason. Na memeli bino penza Yangiama. Na memeli bino papa na biso, hein? Papa na biso, musicien na biso ya tongo. Balobi Werason anunaka te, Werason azalaka ka ndenge azalaki. Batu o bakola to babotama na ane moko plutôt na Werason, soki botali bango lelo boloba te ke non batu wana baza mikolo ya Werason. Ye azakaka tellement que azwaka soin ya nzoto na ye na niveau moko pas possible. Bandeko na nga nini ezoleka? Makambo nini o esali ke non Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo? Makambo nini o esali ke non Étoile Inès TV lelo aya kolobela Werason? Bandeko na nga avant tokota kuna ekozala bien anu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne à Bananzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko na nga ezalaka bien soki tobeta masolo bozala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka Étoile Inès TV na osenga na yo zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana eza bien ozovanda ozomelaka pe. Zwa penza mwa mai na yo, zwa mwa jus na yo, zwa mwa sucre na yo. Ezo dépendre penza pe na ba climat, hein. So que monique no ba air oyo, eza penza ba air oyo, bambule ezo beta, malili eza na osenga na yo, sala mwa ti na yo, sala mwa café na yo plutôt. Air mosusu bandeko na nga totalela pe ba air, hein. Nga na linga bien so que olanda biso, oliaka pe. Donc talela air na yo, so que monique eza tongo, zwa penza petit déjeuner na yo lia. Soki ko monique non ero eza midi, kandenge tokotaka, zwa repas na yo préféré olia. Soki pe monique eza pourquoi. Zwa soupe na yo olia na système moko ya tokos makasi. Grand merci na balandi nyonso Étoile Inès TV, grand merci na bino nyonso bolandaka Étoile Inès TV, bino nyonso bosalelaka Étoile Inès TV ba partage à somme, grand merci na bino, grand merci na bino nyonso bosambelaka po na chaîne na biso ekende liboso, que Dieu vous bénisse abondamment. Bandeko na nga kandenge tolobaka. Soki bomoni video ya sikekoti, seke pe makambo eza. Lelo toye na makambo ya Werason, to ye penza na makambo lelo ya Yangiama. Yangiama aleli. Yangiama inconsolable, hein, esalaki pasi. Kolanda video wana bandeko na nga moyena memela bino ba maloba wana ezalaki te.
vu que na ba émission nanga o na utaki ko sala sala na tiaki ba moi voir ya batu kan ndenge batu bazalaka na posa ya ba preuve mais na musala nyonso ba principe ezalaka ba loi ezalaka. Donc na côté ya YouTube to tia kabitia tia te soki déjà aussi otie ba audio ya batu ebele et ça les larabiso et créer larabiso ba problème yango tozalaka moi limité soki aussi otie déjà otali ke na tie déjà il faut otia espace ya mulai pour que ozonge la lisusu. Donc na minute oyo moyen na tie la bino ba audio to message ya Yangiama ezate. Alors nga moko Etoile Ines TV na ko expliquer bino makambo nini esali que non Yangiama na biso Werason na biso musicien na biso ya tongo star na biso penza ya tongo o ba Swahili kutu balobaka mutu moko ya zamani musicien moko ya zamani kabisa ya zamani mapema aya kolela lelo na population na public aya kolela bandeko nanga nini esali ke Yangiama lelo aya kolela bandeko nanga na ba émission ya 2018 Yangiama apostilaki azalaki na besoin azala pe honorable azalaki na besoin ba benga pe député mais eyaki kosala ke na ba élection wana Yangiama alekaki na yete batu ba votaki yete batu ba ko voter toyebi te soki bazalaki to soki ezalaki ka ba trécage yango esalaki ke no Yangiama ayaki kozwa na ye te eyaki kosala ke no na année oyo ya 2023 ba élection oyo esalemaki le 20 décembre pona batu mosusu o bayebaki te Yangiama pe Werason apostilaki azalaki pe na posa azala toujours et encore honorable azalaki na posa azala député mais malheureusement bavotaki ye te sikoyo tongo bavotaki ye te selon ye moko Yangiama ba explication ba vidéo oyo euti kobima ba audio na ye oyo alobi ezali kutu vidéo azoloba na batu na ye kuna 4 ye mutu 5 na katikati aoloba que non ezana batu na ye o babimaki ba province mosusu o babimaki ba village mosusu ka pona koya ko voter Yangiama ba dépensa ba transport na bango bakota ki penza kini pona kokende kosala nini ko voter yete. Mais comment ça fait-il que non malgré ba vote wana nyonso ba voix o nyonso ba vote o nyonso ba votaki pona ye mais azozwa kaka te selon Yangiama lobi que non asi à comprendre déjà ba tricage wana ba makambo ba tricage wana comprena yango déjà mais batu o ba votaki ba uti musika ba yaki penza ko voter ye mais ba voix eza kaka te ba expliquer nanu eza ndenge nini. Bandeko nanga comme d'habitude na communauté na biso bino moko boyebi bandeko nanga batu batika kama kambute Congolais pardon balobi botama penza Congolais oyoka elengi balobaka bongo la famille soki mutu azolela mutu aye kolela seke elekeli ye bomoni dans la vie ndenge ezalaka toloba nanu mutu na mutu ezana ba makambo mosusu ba situation mosusu mutu comprenaka ki non c'est ça la vie c'est la nature il y a pas de soucis ça ira ça va marcher mais ezana makambo mosusu mutu déjà planifié ki atiaki plan mutu déjà azaki na ba rêve na ye mutu déjà azaki na ba conviction na ye que non ça ira qu'il pleut ou qu'il neige ça ira sikoyo na ba conviction wana mutu pap surprise moko boye kokota bandeko nanga eshokaka toujours ebele ya bato toujours ba mituna ka ba question comment ça fait-il pourquoi ngai pourquoi ebele ya bato ba mituna ka ma question donc na kape ya ndeko na biso oyo Yangiama oto olobela lelo pona ye bato déjà babimaki ba village na ba village batu déjà babimaki ba place na ba place pona koya ko voter ye mais selon ye déjà monaki batu oyo babimaki ba village
epai bazaki déjà ebele. Donc ye déjà abande compter que non batu oyo e mata e kita na ko passer nanga na ko zala nanga honorable na ko zala nanga député. Mais yaki ko sala que non tango ba résultat e ko bima ye moko alobi ba résultat bima ki 1h du matin. Aye ko découvrir que non azwaki te esimbaki te bandeko nanga. Yango esalaki ye pasi penza na motema. Esali ye pasi siko aye ko lele pa ya batu. Aye ko réclamer ba voix na ye mais batu bakomi ko seka ye. Batu bakomi ko seka ye kotala ta ba commentaire batu mosusu balobi non batu ebele ba vota to ba pesa opportunité pa ya yanga mate. Est-ce que okoti kozala député to honorable oza en mesure à kolobata français te? Congolais pardon. Congolais ayaka toujours na makambo. Congolais ayaka toujours somme la famille. Congolais ayaka toujours na oyaye. Hein? Lelo tomonaka ba député mosusu la famille. Tomonaka ba honorable mosusu. Oh tokoti ko mentionner ba kombo te toboyi na biso kokota na makambo ya polémique ya politique. Toboyi na biso kokota bikota kota. Toboyi na biso ba makambo wana. Mais toyebi déjà ba tuebele. Bazwa pouvoir. Bazalaki a mesure te ya kolobata momo côté na français. Mais lelo bakomi koloba. Ba école eza. Mais ceux qui montoza déjà na ba courage na ekane to mona yangiama déjà kota kakuna. Ao kota za na posa za la député, za na posa za la honorable. Mais ce qui est au senga que non, il faut français moko ya kafu parce que toyebi déjà que non yangiama alobaka na français. Alobakango. Mais ce qui est comme non, il faut français wana ya kafu ya koloba. 2 heures du temps oza kaka na français, oza kaka na français. Mais ba école eza, ba cours supplémentaire eza. A okende pe kotanga ba cours du soir, hein? Ba cours du soir penza koti pe, akomi pe kotanga ekoli pe français ya kitoko bo linga. Akoki pe kotanga ngo na ndenge moko ya bien la famille. Pourquoi ko décourager Werason, hein? Bandeko nanga totika milimo wana ya découragement eza bien te. Muntu aye ko déclarer ba droit na ye, muntu aye ko déclarer ba voix na ye azo comprendre te. Batu ba uti bisika na bisika pona ko voter ye. Mais malgré batu ba uta musika pona ko ya ko voter ye, yangiama azo zwaka pouvoir te. Azo mona makambo clair te. Siko biso en tant que société, photo telema to pesa ba courage. Biso en tant que société, to pesa ba stratégie. OK. Star na biso. Comme ça, ole o kota boye. Ezalaka bongo. Mais biso kaba biso oyo. Tokomi ko sekaye. Tokomi ko inaye. Tokomi ko cholaye la famille. Eza bien te. Avant na continuer. Bo pesa nga tana pesa bambote bandeko na ngai. Ba peta kaka bambote. Ezalaka bien to pesa bambote. Lelo mutu nanga liboso ono opesa bambote na Sandrine. Madame Sandrine depuis quelque part. Nazo pesa yo bambote. Bisika nyonso penzo ozolandaka Étoiline Ines TV. Na ebite ozolandelanga wapi. Mais na pesi yo ka bambote na système moko ya bien. Na pesi bambote na Linda Bukulu depuis Sénégal. Bambote nanga na Madame Judith Diampovisa depuis France. Bambote nanga na Mama Joséphine depuis Hollande. Bambote nanga na Mama Tina depuis France. Bambote nanga na tonton Nabiso, noko Nabiso, le tonton international. Na kombo ya tonton héritier Yola na pesio bambote. Bambote nanga na Madame Sidionia Siala na pesio bambote. Bambote nanga na Sheila depuis quelque part na pesio bambote. Bambote nanga na Madame Bijou depuis quelque part. Bambote en tout cas na système moko ya bien. Bambote nanga na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV. Ba o nyonso to bazwaka tana bango pona koyaka kolanda biso. Ba o nyonso bazwaka penza tana bango nyonso kandenge ezalaka na système moko ya tokos. Na pesi bino bambote bisika nyonso bozali na ndenge moko ya bien mingi makasi. Tozonga na bandeko na nga na makambo ya Werason. Makambo eza ya koinda, makambo eza ya kobeba. Bandeko bino boseka Werason, boseka ye pona nini? Boseka ye pona nini aye ko réclamer alobi ke non na tour a liboso.
mekaki esimbaki nango te akomprena. Mais ya tour oyo batu bauti ba village batu bauti ba province mosusu ka pona koya ko soutenir ye ka pona koya ko voter ye. Mais azozwaka te. Eza nini? Pourquoi bazo kotisa tricage na ba voix na ye? Donc oyo déjà eza makambo ya kolandela. Eza makambo te ke to ya kosika Werason, to ya kochola ye awa te, to ya ko minimiser ye awa te. Mais eza makambo moko bandeko nanga to fungola miso. Nga na lobaka toujours eza makambo mosusu lelo epa ya moninga tokomona ngo neti blague. Tokoki koya lelo tosweki ye. Mais lobi après lobi soki eza yo oye kolela na population bato bakomi koseka yo, bato bakomi kochola yo. Est-ce que okondima to okondima te? Point d'interrogation. Donc yango wana bandeko nanga to tika koseka Werason. Ka ndenge na lobaka, il y a de ces personnes peut-être ozaki na encourager te ya ko postuler. Ozaki na encourager te, peut-être viba moyen, peut-être mosusu ko banga. Toyebi te na ba élection ya 2028. Peut-être courage kokota. Peut-être tant on ozala pe na posa ke nonga pe na mekatante de chance na ngai. Siko babilo mosusu olie oya koseka ka Werason eza babilo mosusu omitiana na place na ye ke no muto bimisi ba mbongo parce que toyebi te batu o ba uta ba province mosusu. Ye muto azwaki bango en charge, ye muto afutelaki bango ba transport toyebi te. Peut-être soki eza ye mutu ka ndenge toyebi Werason de muto adepensaki ba mbongo. Eza ba mbongo ebele. Mais aza na 3 ya koya sur les réseaux sociaux koya ko réclamer. Soki amoni makambo moko eza mwa flou, aomona clarté, c'est tout à fait normal. Ka ndenge na lobaka la plupart de personnes ba monaka déjà ba star na biso neti baza batu moko bakoki kolela te, baza batu moko makambo na bango nyonso ezalaka sava ezalaka bien te. Bango pe baza batu. Ka ndenge tozalaka na mai na nzoto, tozalaka na makila na nzoto, bango pe ka bongo. Donc oyo ekoki kosala yo mabe na motema, bango pe ekosala bango mabe na motema. Ezalaka bongo. Alors tozala batu te ke no to ya koseka ka bango te. Mais plutôt tozala batu oyo soki bomoni mwa makambo, je m'excuse, bokoki toutefois koya bo encourager bango. Na situation ya bongo, peut-être opesi ka Werason courage, ka ndenge to mone batu mosusu basali na ba comédien o bazwaki te. Balobi no courage, la vie ne se limite pas ici. Bo pesa lisusu vie chance. Tango ba élection mosusu koya bo meka lisusu. Peut-être ndenge aye ko réclamer bongo. Tokoki komona peut-être na ba élection mosusu omona ka boye apostiller kuto robengisa ta bato musika ba ya ko voter ete. Omona kaka mbala moko aleki na ye. Pourquoi? Parce que ayaki ko déclarer. Peut-être que yambala liboso soki ayaki ko déclarer peut-être na année oyo alingaki aleka. Parce que ezo sala pasi komona ke ba tant nyonso ozo eseyaka. Soki totali bien yangiama aza mutu moko azalaka déjà na population. Il y a tant de personnes o déjà basepelaka na banzembo na ye basepelaka na ye. Déjà batu ebele toyebi mutu o déjà zalaka na mwa popularité, azwaka mwa ba voix na ye parce que tant de personnes balingaka ye. Mais batu pe bauti musika ba ye ba voter ye kosangisa batu wana nyonso déjà ye motema na ye ezalaki penza na mafuta oloba ye moko keno na koleka na ngai. Mais du coup na 1h du matin boye aya kozwa information keno ndenge eza boye ozwi na yo te. La famille esalaka pasi, esalaka choc, esalaka pasi penza na motema. Alors na minute oyo koya koseka yangiama, koya kochola ye et ko encourager yo te, mais ekoya ko détruire surtout oyo eza kati na ye. Yango kaka Etoile Nines TV alingaki asala partage ka ndenge ezalaka. Bandeko nanga toyebi ke ba résultat eza ya kobima, ebimi pas seulement chez Yangama mais la batu mosusu o ba mekaki.
Comme d'habitude, Étoiline Ines TV a encouragé bino nyonso soki opostulaki omoni keno esimbi te oganyaki te ozwaki te. Ne te décourage pas. Quand ndenge nalobaki, la vie ne se limite pas ici. Cette année peut-être ezalaki ya yo te. Pesa chance na 5 ans mosusu oyekoya omeka lisusu. Omeka lisusu. Nga nalobaka toujours ba makambo mosusu esengaka mbongo te. Ezana ndeko na biso moko apostulaki azalaki somo soki abengisi ba campagne awa somo na somo mutu ya mbongo balobaka mutu ya mbongo. Mais na minute oyo pour vous informer que alekaki na ete. Donc ba makambo kozala député, kozala honorable, kozala nani, ezalaka ba plan ya Nzambe. Ozala na mbongo, ozala na ngote, soki eza ya Nzambe, omona ka ndenge toyokaki batu mosusu bavotaki bango parce que bazalaki ka na nzela ya mino. Omoni ka mutu alobi na vote mwasi wana pona nzela ya mino. Donc batu mosusu etambolaka bongo, mona ka batu mosusu basepeli na yo bakomi kuna Nzambe azo tia bango na motema kaka bavotaka yo. Alors bo se décourager te, bozala toujours na makasi ekosimba nango soki esimbaki ane oyo te, boyebaka keno ane mosusu oyo ezoya ya 2028 bo try again, bo essayer encore, bo mona ke Nzambe akosalela bino ngolu na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga tokomi na suka ya mwa partage na biso ya yangiama ka ndenge ezalaka. Batu nyonso ya yangiama, ba o nyonso basepeleka na yangiama, Étoiline Ines TV a invité bino na chaîne na biso ka ndenge ezalaka, bo s'abonner, bo commenter, bo partager na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga tokomi na biso na suka penza ya partage na biso ya lelo ka ndenge tosalaka o penza nde suka na biso. Permettez-moi surtout ya koyebisa bino ka ndenge tolobaka na biso chaque jour biloko ya kitoko eumelaka nango te. Donc c'est vrai eumelaka nango te. Bye bye la famille et à la prochaine.